l'union du pouvoir ancestral, la tradition, tozonga na bokoko, ndenge papa mpadi abaneko loba, kutakana bana pambu, utukidi. Bonjour tout le monde, toza à aéroport tombé, te rejoins mon continent biso, mon continent parti naie, Moïse Katumbi, toza devant l'aéroport de Njili. Total a mis mon événement, total a basé belé tout le monde pour accueillir l'arrivée de Moïse Katumbi Chapwe. Oh il a 10 h, mais batou awa depuis 7 h baza plein depuis 7 h de toza l'aéroport il y a Njili. Mingi maman. Papa toko ba kombo na yo. Comme on a Papa Didi Waka Nazali président ya nouvelle dynamique katumbiste NDK. Ah papa, si on peut arriver à président ya parti na Zoya, impression na ezani. Bon, impression na d'abord Nazane Sengo parce que Moïse Katumbi c'est un homme social. Aza conflictualité, il y a le barapona bolingwa Congo place tous ba ko benga ye ko kende. Impression na nga ya bien eza yango wana. Siko onenga zoya pona makamba chef de l'état po bakuta na basolo la pona bonne marche ya mboka. Yo pona yo tant que papa na biso ya parti na biso ya Moïse Katumbi Chapwe. Ozo loba pona yo même pozo donc tozo ka to yeba sentiment na. Non pona nga eza esengo makasi parce que président Félix aza président biso notre vota qui est era Monique makambo ezo simba te abengi bana mboka nyonso entre autres Moïse Katumbi aya baya to sangana poto bongisa mboka pona nga eza esengo po bato ebele bazoba bakokende te bakoya te vraiment eza regrettable pour l'amour du Congo vraiment na sepe na président ndenge abengi président na biso asangisi biso tovanda tosola pona makambo mboka nana esengo makasi ya koleka. Merci papa. Merci beaucoup madame. Yoko ya en tant qu'opposant pour critiquer le gouvernement nani. Tant que nous sommes bongi. Pour tout ça le gouvernement, tout ça gouvernement de transition pour que tout que une élection moka malamu pour gagner à Kamimboka. Fati à l'exhibition que non à sa véritable démocrate. La mouka ezali. Mais tout ça que non, ce que ça muto la mouka, ça la peut monter malamu na intérêt peuple. Quand il a été où les intérêt na yo, té, où l'intérêt peuple. Et si ka bazo benga que tout ça n'a pas intérêt peuple, ça la wana. C'est tout. Mais la mouka ezali. Na kati ya parti Nazareno président national, il y a Union des démocrates katumbistes IDK. Bisonde batoto simbi Moïse Katumbi na maboko. Toza ba katumbiste. Et ça c'est structure technique d'accompagnement. Ça dit que à part biso, abamusu bazate. OK. Bonjour papa. Bonjour de journaliste. Papa to moni wa na événement to moni bino MLP to yebite bino pe bozana sengo ya koyamba Moïse Katumbi Chapwe. De journaliste. Yo za congolais ou za congolais. Naza congolais papa. Mais ndeko na biso congolais so ya na mabele ya bandeko na ba kinois. Biso ba kinois. Est-ce que tokosa mitema mabe ya koyamba ye? Toka bolana na sengo wana entre yo na ngana ye. Toza penza na bato tokoya koyamba ete. Toye na koto koyamba na kanai. To sepeli papa si ko impression la bino ndenge zane chef de l'état lobi ba ya to sangana to solo pona makamba mboka pona yo papa impression na ezani. Non mais impression na biso eza esengo comment la chef de l'état ko se ressaisir parce que l'alliance entre FCC et Cash nous étions en train de le déplorer que eza mariage et nature contre nous. Donc c'est quelque chose qui était vraiment déplorable. Mais maintenant que les chefs de l'État ont décidé, non, parce que ça ne marche pas, parce que tout est bloqué, il faut que les Congolais vivent la réalité au Yezosenga. Abeng si ban amboka nyoso, moi amboka nyoso aya, comme ça mutu na mutu après ça impression naie. Mutu na mutu ayo nayo kadoléance ya mutu na mutu comme ça naie ba ko décider vis-à-vis l'article 109 au EPC privilège. Mais moi amboka Moïse Katumbi a décidé aya, to boy la indeni, to sepeli makasi sengo eza makasi ya okamo yo mo mona. Papa, bote. Oui, merci maman. Papa to moni opo bombe longi to ebite oza arabe to nini. Impression na eza nini pona makambo événement lelo. Oui, merci beaucoup madame journaliste. Oh bayebi ba omona que non, c'est un grand combattant djihadiste na banda ko bunda bituma oh le lote. Si le en tout cas c'est on a zanango ya makasi vraiment. Retour ya mwana mboka Moïse Katumbi nenga zoa pour cette ozela est trop boyebi que à sala la vidéoconférence na niveau
ya Sainte-Thérèse oyebi ke avant papa Etienne Tshisekedi akufa tolela ye na triomphal wapi Moïse Katumbi alobaka koya. Donc lelo ezali grâce munene oyo epesami na ye moko nzambe aleyebaki ke non l'état moyini Kabila oyo asilaki kosala te batinda Moïse Katumbi na exil moko forcé, exil moko lokuta, exil à bondoki. Lelo tozali koyamba Moïse Katumbi Chapwe oyo azali Congolais à solo oyo azali Congolais batutu baza na posa na ye. Donc esengo makasi ya komona lelo ndenge toza na aéroport international njili mpona koyamba en tout cas Moïse Katumbi. Merci beaucoup. Merci papa, to s'appelle Makasu. Mbote papa. Mbote ma. Yo ba sentiment na ndeni mokola lelo. Oyebete ndeko peuple congolais faut ba ete kozwa na bokonzi mwana mboka Félix Tshisekedi Antoine ezali bénédiction monene peza esengo makasi. Ba biso yoso ko totelemi awa tozwi ba torture, ba enlèvement ete mwana mboka Moïse Katumbi pe akendeki exil. Ko uta mwana mboka mokonzi asengaki ete azwa passeport na ye azonga Moïse Katumbi atikala jamais konyata ville province ya Kinshasa. Na yango na kombo ya mwana mboka Faki Jongo Shamba o ete molobeli ya bana ya Congo bana ya Kinshasa alobi ete bana Kinshasa biso nyonso tokende koyamba moko ya mboka oyo andimi loboko oyo président ate alobi ete boya tosangana po ete mboka ekamba memi mabe boya tosimba na po ete tombwama yango moni le présence biso ba congolais toye mpona koyamba mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe. Donc papa yo poza na esengo. Mama esengo naza nango lelo yango nazomona tango ye Katumbi azali ko Chapwe azolakisa unité pe bolingo. Yango mwana mboka Félix Tshilombo chef de l'état oyo azali ko kamba Congo oyo alobi te bandeko nanga boya to simbana. Ne to sali ensemble ezali elongo ya bandeko po mosamoko sokola elongi te. Esenge tozala uni to simbama mpona kokangola Congo. Tala l'état moyini azwi Congo en otage pendant 2 ans ya bokonzi ya Félix Tshisekedi azangi kimia peuple ezali na nzala na misère. Tala place tozali komona mpona groupe de gens moko boye oyo ya FCC bakangi mboka en otage yango tolobi tosangana mpo tolibere mboka sambe elongo na Katumbi elongo na Jabebemba na Faki Jongo Shamba tosala elongo mpo tokangola mboka tosoutenir Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc lelo biso nyonso toza biso nyonso moko po toza bala mboka moko. Oui tozali bakongolais ezali nde bolingo ba congolais po biso na biso ntango tozosingana boye ezali malamu yango bakongolais tosangana tozala uni tozala momoko même langage nde tokangola mboka oyo. Merci papa. Je vous remercie. Voyez déjà ici à l'aéroport international pour l'accueillir parce que arrivé Moïse Katumbi, c'est un homme du changement. Oui, je sais qu'il a été de ce côté-là, mais quand tu l'as dit qu'en tout cas les choses, donc l'avenir était fou, c'est ainsi qu'il avait réuni le courage de dire au peuple congolais et en tout cas prenait position pour ne pas permettre à ce que le troisième pénalty puisse vraiment être tiré vraiment dans bon, là ce sont les compatriotes congolais, ils font leur politique selon leur vision et Moïse Katumbi Chapwe en tant que citoyen congolais, il fait aussi sa politique selon sa vision. Je vous en Félix aza mwana mboka, Moïse Katumbi aza mwana mboka, oyo akoboya bango basala mokili na bango. Basala mpe ya mokili na bango, biso tolingi ke mboka na biso ekei liboso. Nga lelo naza fonctionnaire ya leta, jusqu'à présent bafutinga mbongo te. Mais tokendaka kaka lelo eza likambo ya mboka ya Congo, biso sokoti siko biso bakongolais tokoti mpe ya likambo yango ti tokotika te. Toza na Moïse Katumbi, en tout cas
biso nde niwe kaboli biso na pierre oyo bango bazosola sikoyo nde moïse akokende asololi na ye akuta ye nde basololi ye nde akoya epa na biso ayekisolaki nde bakokende wana bamisu baoloba bake kowela baposte ministere bamisu bake kowela bango bake kowela eloko moko te bango bakei mpona intere ya kongo bakei bayoka mwana mboka bengi bango bango mpe bana mboka bayoka bango me na nyonso bakokelaka eloko oyebi kende baosola ya malamu ekomba ya mabe te kobima te ya malamu mpenza kosepela sepesa pepe Ensemble pour la République, ensemble pour la République. À ses devoirs patriotiques, à ses devoirs républicains. Il faut saluer la décision de Félix Tshisekedi. Et je pense qu'au terme de cette consultation, on va dissoudre l'Assemblée nationale. On va devoir faire partie nous pour reconfigurer la scène politique en vue de permettre aux Congolais de manger. C'est élémentaire. De permettre aux jeunes de travailler, d'étudier, de se faire soigner. Voilà. Les amis de Malouka, ils sont venus pour soutenir Monsieur Honorable Moïse Katumbi. Katumbi chapo azwa lelo tala balobaki yo Moïse akoyate lelo kate personnel lobengani Kabila azonga Rwanda atala tu Moïse kitubatima ko Kabila oyebela la mukezongi Kabila oyebela Thank you.
République. Mokelengi, Tolingara Bomote, Moutamande Fukaka, Tolingara Bomote, Moutamande Fulakingagats, Moutamande Pasakenda, Moke Zongi Amalamuka. Dans la terre, totelemite na nzela lisanga nde bongo bakoumbaka biso kaka na nzela seni bakoumbaka biso kaka na nzela cour constitutionnelle. En fait l'union oyo toye eza mpona autour ya bafondamentaux ya pays, notamment la CENI et la cour constitutionnelle. toye mpe koyamba ye mpona kotali ese azali moko ya balider ya lamuka, moko ya baye bakobunda bitumba ya mboka po tosekola Kongo. Sa puissance ancestrale totiki bokoko na biso yango mpasi ekoteli biso, tobosani boni bakoko na biso bande kolia, boni bande koloba mayeleni bazalaki nango oyo ezali la promotion du pouvoir ancestral, la tradition. Tozonga na bokoko ndenge papa mpadi bande koloba kutakana bana pambu utukidi kozolanda bino moko ambiance ya esika oyo bato bauti epai na bepai baye koyamba président Moïse Katumbi Chapwe, président Charles ya parti na ye, tout le monde honorable kilikili nasi bato ebele MLC bazawa baparti de pesi yango na nsima baparti kilikili baye bongo babi basangani bango nyonso moko mpo bayamba mwana mboka Moïse Katumbi oyo azokita kala mingi te awa na aéroport na biso international ya Njili. émission lelo esepelisi biso mpo tomona befenement oyo nyonso ekoleka na mboka na biso tobela bino bosabone awa massivement bokomesana tv bokomona bainformation ya ndenge na ndenge oyo na bomona te mpe na nsima ka bambatargino toujours président Nico Mokonji, mon président moi, mon boss Nico Mokonji, na sur osepeli l'événement à lelo na aéroport international Njili tokokuta la mbalasima bambote la bino ba bye bye ba biso na bino ba bolanda ki biso bye.